Ma mission TV, le miroir du monde. Or soki taba to mutu akwe na libulu po boye baka akwe na libulu agangaka. Mais to mutu boye boloki singa to escalier boya ko secourir. Alors, il y a encore une chose. Ndeko Félix oyoki bandeko baloba azama boko pembe akota nanu na kosala mosala oyote a travailler nanu te. C'est-à-dire ndeko Félix abando kansake kiti wana kuna soki okoti yango ndeko Flavien bala moko mapezo kweya changement ezokota état de droit ezokende ndeko akoti kuna ke kokuta ba remorque oyo ba boulot eruya ya ba grand cri à secours to sala ki na émission papa cha yepsi okende ko Félix akoyi na libulu ya moke ye azamone libulu molai moke moya bima ezati ezos ba remorque ba boulon eruya ba boulon ezo ba rui ndende kwa koti kuna à sentir que tout ce qu'il pensait eza yango te babete nanu kao na ba gouverneur kao na ba sénateur kao na ba député awa kao ku kao ba préparer eza oyo ya ba ministre. Alors ndeko Félix a crié alobi awa na yeko kuta ba boulon ekangama ba boulon eruya ndake beta cri libanda mboka na sala ke mission na ndeko moko ya mwasi atuninga ndeko Félix azo voyager prophète olobini na lobi ake ko négocier ndenge nini a écarter Kabila na bato ne pene na ye tango akozonga mobulu eko salema na bato FCC azongi memema. Donc soki bokota ba leader politique ba leader spirituel ba leader sur tous les plans ndeko nanga kasi archive bosanaka te tozana ba archive et surtout yo omoni 2021 beti musika omotango betaka na biloko lobi bokomona boisalemi ndeko Flavien 2021 c'est d'ici 2021. Est-ce que leader na bino kokoma na 2021, c'est-à-dire espace ya nettoyage ezanakati eza wanakati d'ici 2021. Or l'homme prophète so apesi message eza po bato na bato bazana ba leader na bango bokende kotala est-ce que leader na bino aza ya solo, est-ce que leader na bino aza na protection ya nkolo, est-ce que nkolo ayebi ye, est-ce que nkolo akobatela ye makambo nini ezoyela ye bayo basambela bakesambela pona leader na bango mais ba fanatique avec les bato à distraction. Est-ce que leader na bino akokoma ba boulon ande wasi apesi biso terme ndeko na ngai boulon ki na cache na. Donc au moniteur ndeko Félix alobi ke il faut ko déboulonner système dictatorial oyo précédent qui est, c'est-à-dire ngana lobaki oui ndeko moni ba boulon a créé token ko secourir to pese ba clé anglaise na ba clé à 32 quand ça gagne de boulon ya transmission za la kana moto ba transmission et ruya oko bim sango ndeni foko zango tena mafuta uluki bire na marton bon et biro wana boulon wana wazongi sango les sousté parce que eruya. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko balandi ya émission ya Congo bana misala ya population ndeko Flavien abetaka masolo pona oitali Congo mboka na biso bobibilo moko ete na Congo makambo eleki ebele makambo ezali ebele ba imboka na mikila poto boko tuna mona musala population eloko nyizali koleka na Congo ndeko Félix Tshisekedi asa azu pouvoir bande ko lamuka bango pe ba ko tambola tolanda ki réunion o salema ki na mikila poto suite nango to sisa ko bango te tina moko alelo bande ko lamuka e comme plateforme lamuka plateforme politique to petika likaka combat vérité des zones ata ko kuna pe to kaki makambo ya vérité des zones te to ko mituna mulandi ba élection ndenge salemi ya ba sénateur ya ba gouverneur bande ko balandi makamba ko beta na mboka na biso zadi ebele to ko mituna mulanda ki discours mo konza mboka libanda ya mboka alobili kamba déboulonnement na ngambo ya FCC bolandi ba agitation mokonza mboka akotambola azana mikile azali na kati ya mboka après kouta na ye périple azotambola na este azali na Beni azokoba accès kokoba kotambola bande ko na ngai to kobeta masolo na oyo azali moko ya mbaimboka apesa kama kanisi pona kotonga mboka mosali na Nzambe papa Charles Lo na kopesa mbote papa mbote ndeko Flavien bato misu ba koloba ki papa Charles Lo aza pasteur te po ozaka kaka na tendance ya opposition
ozaka pasteur te po babi pasteur azalaka na ngambo moko te mais yo ozalaka na ngambo ya opposition ko critiquer ko lobaka mikolo ebele toyambi yo te tozuli bakwa koyamba na pokwa lelo bana Congo baki retenir nini papa Charles ya solo ozali na ngambo opposition wapi parce que ndeko Félix Tshisekedi ataki na opposition comme Kamamboka ozali na opposition Félix Tshisekedi ozali na opposition la muka to ozali wapi Ndeko Flavien, merci pour la parole. Omonina Seki. Et tozana deux types ya bateau. Tozana bateau oyo, même trois. De naître. C'est-à-dire, yeso qui a vendu. Alingi oyo. To aboyi oyo. Tozali pe na ba fanatique aveugle. Fanatique aveugle. Ata leader na ya zoke na nzela libulu ya liwa. Ye azali kaka pour leader na ye akolinga bato mosusu te. Deuxièmement, Ndeko Flavien, mutu nyonso aza opposant. Mutu nyonso azalaka opposant. C'est-à-dire eloko yo zo sepela te na moninga oza opposant. Omoni te ke lelo eza na bato bazwi pouvoir mais baotikalaka ba opposant. C'est opposition eza comportement moko na kati ya vie ya mutu. Mutu mabe alingi malamu te azali opposant ya malamu. Mutu malamu alingi mabe te azali opposant ya mabe. Alors ezana bato mosusu bazali na incompréhension ya ko comprendre surtout les hommes de Dieu. Ce qui ok na makomi ukuta ke ya un roi au nom d'Akab azoboma Nabot, un homme de Dieu au nom de Michée, poussé par l'esprit de Dieu, parce que nous les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu basalaka te makambo na posa na bango na nzoto na bango non. Les hommes de Dieu risquent vie pour la vérité et pour na kobika ya bato. C'est pourquoi nous avons des hommes que nous appelons bato ya incompréhension. Ozali fanatique ya parti politique, fanatique ya faux leader, ya leader na ye parce que ba leader rebellen kola obeta bango. Pour mikolo na zana kotuna est-ce que on a osu prophétie entre parenthèses to fungola ngona osu prophétie topeli kamboni parce que mingi yo lo bareko kisamaka oyambi mosakoli Ndeko Flavien oyambi mosakoli question nazana kotuna mikolo est-ce que leader na bino comme en 2021 question nazana kotuna leader na bango leader ngona ni kasi leader ngona o batu bakolanda yo ba leader baza ebele ponkolo lobaki ya ne oyo akobeta ba leader yango mikolo na otuna est-ce que leader na bino banganga zambe pe mingi baza ko bimisa prophète boko bandeko tango nanu avant liwa mama olangi ya papa olangi batu bayebaki papa olangi za kobela personne âme mais bamsu bandela ko sakola non nzamba ko beta bandeko musu babina ngake ezali nango batu bayebiki ezali na batu na basali na nzambe musu bazobela ezali ba homme politique bazobela bazana bopito le mususu moko aoki ka kisango kuna ezo yinda eza bala mute yo se bando bimi mama na tando ike e comme prophétie pourtant kaka to mona autorité wana kufiba mosakoli na lobaki bozana ba fuite ba information mususu bokomisa yango prophétie Ndeko Flavien ba message prophétique ebele ya vengeance et bima na micro na yo ebele sans compter eza na YouTube. Ndeko Flavien tango to vandi na yo fuite ya seni na zwango wapi fuite ya Martin Fayulu za la candidat retenu ya Genève na zwa yango wapi fuite ya mobulu ya IDPS na zwa yango wapi ni mission ya suka na to kundola na ndeko na yo gypsy mwana na yo kambaka na micro na ye na yepse ke awa tozo kota na moment ya mabanga entre FCC na Kashi lobby nango to sala mission lelo eleki na poko eleki na tongo lobby nango mabanga ekoi na likamba ba sénateur fuite information wana tozo yango wapi Ndeko Flavien ya des hommes de Dieu yango motuna na ngai oyo eza question eza thème eza message prophétique est-ce que leader na bino comme en 2021 donc ce qui bokota ba leader politique ba leader spirituel ba leader sur tous les plans ndeko nanga kasi archive bosanaka te tozana ba archive et surtout yo omoni 2021 beti musika omotango betaka na biloko lobi bokomona boisalimi Ndeko Flavien 2021 c'est d'ici 2021. Est-ce que leader na bino comme en 2021 c'est-à-dire espace ya nettoyage ezanakati eza wanakati d'ici 2021
Or l'homme prophète so apesi message eza po bato baza na ba leader na bango bokende kotala est-ce que leader na bino aza ya solo, est-ce que leader na bino aza na protection ya nkolo, est-ce que nkolo ayebi ye, est-ce que nkolo akobatela ye makambo nini ezoyela ye bayo basambela bakesambela mpona leader na bango mais bafanatique aveugle bato ya distraction est-ce que leader na bino akokoma so commenter boluka moyen ya ko sécuriser. Donc papa Charles Leloir azali messager de Dieu sans parti pris. Papa Charles il s'oppose na mabe wana ebima wapi eza mabe et dit la vérité na moto nyonso. Voilà. Politique esengeli tobeta masolo mokonzi mboka libanda mboka alobi likambo ya déboulonnement azongi alimboli yango lisusu abi ezali likambo ya système mais bato mosusu à niveau na ngambo ya FCC miteme betaki basepelite tomoni bagitation à gauche à droite na badéclaration yo ozali moko landaka politique ya mboka na biso eloko mokonzi mboka alobaki akodéboulonner yo comprendre yango ndenge nini cri ya secours. Papa Charles azalaka interprète ya baparole ya bagrand cri ya secours tosalaki na émission. Papa Charles yebisi okende ko Félix akoyi na libulu ya moke ye aza monene libulu molai moke moya bima ezati or soki taba to mutu akoyi na libulu po boyebaka akoyi na libulu agangaka mais to mutu boye boloki singa to escalier boya ko secourir. Alors il y a encore une chose ndeko Félix oyoki bandeko baloba aza maboko pembe akota nanu na kosala mosala oyo te a travailler nanu te, c'est-à-dire ndeko Félix abando kansake kiti wana kuna soki okoti yango ndeko Flavien bala moko mapezo kweya changement ezokota état de droit ezokende ndeko akoti kuna ke kokuta ba remorque oyo ba boulot eruya ezos ba remorque ba boulon eruya ezo ba rui ndende kwa koti kuna à sentir que tout ce qu'il pensait eza yango te babete nanu kao na ba gouverneur kao na ba sénateur kao na ba député awa kao ba préparer eza oyo ya ba ministre. De quoi oui. Oui. Mais il y a économie ba ministre. Premier ministre il y a économie premier ministre. Alanda de konangai. On beta kaone parce qu'il y a des signatures ordonnance zaï. De Kolanda. Le bas parce que bili les alliés regarder. Tous c'est le gouvernement. La premier ministre. De konangai kao FCC a préparé ba kunyons. Ba kunyons. A préparé coup d'état nyons. A préparé donc a bongisi nyons. Na pensé naïe parce que c'est ça la politique. Sur ça la politique, il faut se défendre et combattre là. Il faut attaquer aux combattre là. FCC s'est préparé bien avant pendant 18 ans naïe. Tant on comme awa pour dribbler population va comprendre de l'autre côté to beta boy. Tant to beta boy to se préparer boy. Alors ndeko Félix a crié. Alobi awa na yoko kuta ba boulon et kangama ba boulon eruya ndake beta kri libanda mboka na sala ke mission na ndeko moko ya mwasi atuninga ndeko Félix azo voyager prophète olobini na lobi ake ko négocier ndenge nini a écarter Kabila na bato ne pene nayi tango akozonga mobulu eko salema na bato FCC azongi memema et salemi ndenge wana. Donc il faut négocier il faut négocier pour écarter wana politique c'est ça moto. Sinon eloko eko salema eko zalate ba ko coincer ti ba eko créer négociation moko po ba luka bato de gauche à droite ba lamoka banani ba kota parce que FCC na politique cachée naïe azali na deux boulons naïe parce que ba terme comme ya ba boulon tinga bato nga bato te ezali ndeko Félix ba luka ba ke luka azali na deux boulons naïe ya makasi oyo bazali na Genève boulon moko akena cash boulon moko atika na lamoka donc ba caméra moko ya makasi o baza ko gérer na Genève akena cash moko na lamoka ba boulon ande wasi apesi biso terme ndeko na ngai boulon ki na cash donc au moni tango ndeko Félix alobi ke il faut ko déboulonner
système dictatorial oyo précédent qui est, c'est-à-dire ngana lobaki oui ndeko moni ba boulon a créé tokende ko secourir to pc ba clé anglaise na ba clé à 32 quand ça gagne de boulon ya transmission za la kana moto ka transmission et ruya okobim sango ndeni foko zango tshena mafuta oluki bire na marton bang bang et biro wana boulon wana ozongi sango le souste parce que eruya siko zo attendre kwa banda ko fongola ba boulon ya ba remorque au sala combien de temps siko lobika ko déboulonner siko tango ko ya ko boulonner o déboulonna ki okanga po mutu ko tambola et ko sala combien de temps on a le but c'est bien à boulonner à déboulonner mais faut banda pe ko déboulonner na cash. Ah d'accord. Donc atalaka libanda te. Même na kata ndako na ye. Même na kati ya ndako ton ennemi c'est les gens de ta maison. Peut-être il y a Monica à cash et bongo nzinga nzinga na ye. Donc il faut déboulonner partout. Atalaka système à Kabila te, atalabe pa na ye moko. Po lingi ko déboulonner biloko ndeko ça le système ya ko vanda na mboka. Atika ba mibembo ebele, ba avion ezalaka respecté. Wana conseil ya musala na nzambe pai ya bato yo bisoto lingaka avanda na mboka asa la politique ya mao ba klimo soso bisoto ko bakisai asa la politique ya mboka ndeko Félix azana mwasi na bana auti Amerika kiti apema mwa bipwepwe na mama Denise mwa masolo na famille pa azana Lubumbashi pa kasumbalesa awa tango kozonga toyebita ko kende kikuite pa na biso ubie kozala mwene ditu c'est-à-dire epa na biso mabete kende tala me mibembo na mwa temps moke ya 100 jours oyo mibembo eleki ebele ndekwa vanda akanisa mukumba oyo akeko mema ya baboulon oyo amoni ke baboulon ekangi ba remorque ebele moye tambola te à réfléchir comment kolongola baboulon wana pe kocha baboulon mosusu. Alors mais pour un discours là et déranger qui bande quoi FCC tango bien ko déboulonner babandi ba réaction ba déclaration pour un discours et ko déranger bande ko ya FCC parce que basala ki libala na libala ba lobby pour les meilleurs et pour les pires ndenge nini moi sio yo bisoto bali pour FCC nde abala ki idepes na cash moi sio bisoto bali ndenge nini abandi biso boy or pour les meilleurs et pour les pires donc il faut pas supporter nyonso. Deko Félix a réfléchi à la vie. Ah, toqué une élection à gouverneur, bango. Toqué une élection à bango. Toqué une élection à bango. Oh, quand ma cambo est zongate. Et si quoi yon deko Flavie to réfléchir le col à bateau à maïel. Tant ou bateau ba ko bazui. To yé le sous na ba ministre. Ba pesi bache. Alors ben institution yon se vendi. Après batant on a calculé ko zalani. Est-ce que to comme en 2021 calcul ya moto e ko zalani. Pour nyon sozo sala. Bazochela yokocha sikoyo après calculer kozala nini mokonja comme empêché pour président ya Sénat ou peut photo tala nani ozala président Sénat il faut totala pe ce qui to moni président Sénat et bandiko kende mabe c'est-à-dire ça na coup qui se prépare mais na Sénat pe kozala na majorité ndé bazo bonga po na Sénat bazeki bazali majorité non l'Assemblée nationale pendenge moko bureau Assemblée nationale pe kozala FCC baza ebele parce que to kene na Sénat po eza na loi na yoka ke soki mokonza mboka za empêcher président Sénat akozwe ebunga nani akozala président Sénat il faut miso efunga mato yeba alors soki to moni président Sénat et comme que kende malamu te ebongo tozebi kende ko Kabila tali sénateur à vie akoki kolinga pe ko za président Sénat po azana ba sénateur rebelle ezali mabe soki ndeko Kabila est-ce ezali mabe soki ndeko ezali constitution mibe kote kasi il pas d'aller sénateur à vie atiki azaki ne peut candidat ndeko Kabila atiki libino akene na sénateur à vie deuxième personnalité après Félix Tshisekedi kozala sénateur à vie eza bongo ozwaka mwa mosolo vanda c'est-à-dire aza conseiller ya mboka et siko oyo akokoka te bakotune likanisi alors malamu te azala président ya Sénat azala ne sénateur en vie avandi azolia azomela sanksina ebele azwa azolia non soki ndeko akeka sénateur président ya Sénat likambo ezobongisa parce que na FCC bazana nzambe moko Joseph Kabila o banguma melaka pe babangaka o mutu akoka ko yepse vérité te so lobby iyo oui et amen ezaye so comme président ya Sénat mais makambo ebaloki
Baby, est-ce que tu comme en 2021? C'est ça ma question que je pose comme homme dédié. Comment on a répondre? Au bateau, ça les passations pacifiques au commun entre président élu, entraîneur président élu sortant. Et ça politique ya lolati. Et ça politique. Ba yambani o moni bolingote ndeko Kabila zalonga pa ndeko Félix. Ndeko Kabila na ndeko Bemba balia mbongo mboka. Bakabola mbongo mboka na 1+4. Bemba se retrouve na boloko. Et ça politique. Pilato na Herode babando yokanati. Ta ekomi bakanga Yesu po ayibite bayokani eza politique. Bato bobenga ka bo opposant ce comme intérêt ko kabola ba poste ba koma moto moko eza politique. Oyebi ba opposant ya MLC, oyebi ba opposant bazalaki zalaki ba opposant bango nyonso ba koma na majorité ba ministre ya transport ba ministre ya boye. Ma wapi batako babando sala bata FCC ke bino boko ko bongisa mboka te Kabila et le diable ce qui to komi to ko bongisa ba miso ba lever Kabila za microbe ce qui to komi to ko bongisa tang ba kota ki ba bongisa ki c'est-à-dire sont des menteurs. Ce n'est pas politique ya lola ya bolingo ya nzambe ata baliaka hosti nzoto ya Yesu amen na buto eza makambo sus donc il faut prudence Déboulonnement na bokebi population à retenir que et ça le magana ngambo ya système à kabilité même nandako c'est-à-dire azana ba traite nandako na yo to pendenge nini to to comprendre ce que tant ozo kebisa ndeko Félix Tshisekedi attaquer président de la République a déboulonné aza prudent ozo senga ya la prudent ko kebisa te mais oko senga mokonza mboka aza la prudent même nandako na ye parce que olingi ko baki nandako asaki alliance yena UNC ya Vital Kamerhe pour cache ezali UDPS na UNC siko tango ko bangisa mokonza mboka za la président to pe okopesa makanzo za mosala nzambe siko olingo ba ki ba traître bazana kati wapi ya UNC bazana kati ya nini ya IDPS to afungola miso ndenge nini INC si azalaki pena FCC na bomutu hein c'est-à-dire sur le plan physique auti wapi auti na PPRD quelques jours après il paraît a commis opposant oh bakabwani na bango omoni politique Moïse Katumbi na Joseph Kabila bambongo amine si balia ensemble après quelques jours Moïse a commis opposant oh Francis Kalombo a commis opposant Olivier Nkamitat wana notal so ba comportement ya ba politicien congolais oyo po kangama na il faut beaucoup de discernement so ito ke kufa bango batiko kabola mbongo bato bakufa na IDPS bato bakufa na INC bato bakufa na Palu oyebi bato bakufa kokufa mais ba leader bazwa mbongo nkolo loba ituru akobeta ba leader ba faux leader vous comprenez Olivier Nkamitat azalaki na ayena Bemba sima Bemba akomi na Joseph Kabila sima Joseph Kabila akomi lisusu na Martin Fayulu ba politicien na biso ndeko Kamerhe na Joseph Kabila ya le biye mutapesa Joseph Kabila pouvoir alongwe Joseph Kabila na nini basangisa na bata ba de pesa wa na papa Etienne o bango bake kuna pe esimbite ba se retirer ba komi oyiya ba komi na soki réconciliation mo babando benga ngwao non après oya Senko nini moko basalaki avant Senko soki concertation soki nini babana iko benga ngo na kati opposant pas asali boy awa lisusu bake na Genève avant disibino na triomphal otoke Genève biso mutu moko tomeli mbondo mutu kosala boite quelques jours après o biso to tiki Genève biso to komi na biso na cash nini ekozanga lisusu cash lobby ezala makambo susu. C'est pourquoi ça la politique en Afrique na mboko misonga Félix afongola tous les jours. Mwana mboka ezali na ndeko moko Frank Diongo apesi makanisi ya dialogue. Apesi makanisi ya dialogue asengi na ndeko Félix Tshisekedi a organiser dialogue na ba congolais nyonso bavanda pona ko sauver mboka. Atali susu ete mokonza mboka ezali Félix Tshisekedi mokonza mboka ezali ka moko ye wana Félix Tshisekedi ezali Kabila te. Ndeko Félix Tshisekedi akabona ndeko Kabila. Ndeko Frank Diongo Alexis soutient na Jesus na Félix Tshisekedi. Alors, lelo yo likanisi ya dialogue nezo préoccupenga. Po yo zalaka na message à réconciliation, mais okomaki na message ya vengeance. Est-ce que dialogue moko ko sale mape na mboka na biso pona ko lukanini? So pe yo na makanisi ya dialogue lokola ndeko Frank Diongo. Et loko d'abord ndeko Frank Diongo a lobby ezali na bengango balangage politique. Ça balangage politique. Ndeko Frank Diongo avant de réfléchir. Ce n'est plus Kabila, c'est Félix.
en apparence. Ce n'est plus Kabila, c'est Félix. Sur le plan physique, ce n'est plus Kabila, c'est Félix. Mais il y a un mariage. Au boy maman, on dit maman, au boy papa, il y a un mariage. Il faut se débarrasser de Joseph Kabila. Il y a un mariage. C'est pour se débarrasser de Joseph Kabila, il faut un mariage. Il faut un mariage. Il faut un panzana. Après, il faut un bendana. Maintenant, quand un mariage, c'est facile. Les mariages, moi, c'est Koufi Nabibembe. Et Koufi Nabibembe. D'office, ce qui est Franck, Alingi Félix, Alingi Joseph Kabila. Je parle pour éclairer politique. So Lingi politique, il y a Félix, na minute Lingi politique, il y a Joseph Kabila. So Lingi politique, il y a Félix, na minute Lingi politique, il y a FCC parce qu'ils ont Libala. Libala wana, et Kabwana parce que c'est la politique, mais Nito Bazali soudé pour les meilleurs et pour les pires. Donc ce qui a alors, non. Conseil à PCA veut dire quoi? Tant on Félix à comprendre que y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es banda, tu as banda mon libanda mon sauce na kuti koto na kuti baboulon ruye. Na osala ndenge nini a beti cri. Tango a beti cri wana mais na possibilité ko sauver dialogue wana. Ko créer dialogue wana. Po bande ko na ye les autres nyonso batikal de gauche à droite bango ba ko sauver. Parce que ndenga a koti na libulo wana azalo kola ye moko. Yo se retrouvé na kati ya ba léopard. Yo antilope na kati ya ba léopard. Sambela ata éléphant moko aleka na côté na yo to taureau moko bifle moko oyo ya akuba wana banga ka ba léopard ta ya koleka tango ko benga na bango po yo bima. Or bato bako bimisa ye bazali musika na ye. C'est pourquoi bato mosusu ba comprendre te balobi bato wana kon bazoluka basala Félix mabete mutu asala mutu mabe azala ka pene na ye. Azamosika na yete bato bakosala Félix mabe bazana ye na cash bazana ye na mariage na ye ake kosala na FCC mutu amosika ko ya kosala yo mabe ndengeni. Donc de ce côté là le kola beti cri ngana lobi a créé embouteillage pour à me sauver a créé problème wana etinda ye na ko créer dialogue ya bien pour que à s'en sortir ce qui a s'en sortir te banjelo batoni motona na 2021 toko koma. Moi, je suis allé à 30 minutes où je raté. Réalisation de l'épisode qui est vraiment dans le souka. Je suis poto. Je suis comprendre le mot Pasteur Charles. Vous avez un bateau balinga kaopete. Vous avez une émission internet. Vous avez un site musu balinga kaote. Okuwe la nini. Na ba site musu. Na bande konabiso bazana ba média en ligne. Problème na yo. Ozana ngone na bande konabiso diaspora ba kolanda biso. To pose un problème na ba patron ba média wana pour la kosukisa. En tout cas, je n'ai aucun problème, sauf j'ai les problèmes avec le diable et les fils du diable. Ba o bazwa problème na Christ, bazwa problème na Kimbango, bazwa problème na ba Moloto, bazwa problème na Beli, bazwa problème na ba Martin Luther, bango pe bazana problème na biso. Ezana site moko un pasteur ya awa. Afuta ka site wana mbongo po elongi nanga na site wana ba mona yangote. Pasteur wana to bunda na yete. To swana na yete. To kutana pe na yeboyete to pesa na mbote. Ayepsi ba to site message na ngai eza ko tungisa ye. Donc en tout cas papa ça n'a aucun problème azalaka pe mutu akoluka ba problème. En tout cas non naza na aucun problème na bandeko ya Congo mikili. Donc problème ya tankaka. Mais ba site nyonso bazolinga ngate ba ochangai. Est-ce que vous dit que Ndeko Flavien ezana batu balinga yote mokolo so ba go Ndeko Flavien akufi azana télévision otala alingi yote c'est y a un temps ba kitaba mata lelo bato bote te okufate yo ola kali wana o non Ndeko Flavien papa Charles akolimo ah oui papa Charles akolimo Ndeko Flavien bato bote ya Yesu lelo bato ya politique lelo ba côté église na église ya bato ya Yesu si ba koko na bango bato ba kondana ki Yesu ba bomai lelo na kimbangi ba tondi si bata politique bato ba kondana ki mbango tala lelo Yesu ke ba vous comprenez donc les hypocrites donc lelo baza simanai tout ce monde ba lingi bisote mikoleko ya ba kolinga biso comment on a pas Ndeko bato ba kondana ki Yesu ba kondana ki mbango voilà pona kosukisa
Ndeko Flavien, Papa Charles Elombe, le grand créateur ya mboka Congo, Nzambe abasanto ya mboka Congo muto asali Papa Charles. Na message apesi Papa Charles andimi a risqué a misala nde lelo message ata ya vengeance nde azui esika. O nyonso eza o mystique ya mboka Congo. Donc oyo déjà ozomona eza emblème drapeau ya Congo tout puissant. Tant au comme na Congo tout puissant, toza na République démocratique du Congo, tant au comme na Congo tout puissant, emblème soki bayokeli biso bakonza tango wana emblème to kopesa bango yango mystique. Chaque mboka eza na mystique na ye. Ba drapeau bosala eza mystique ya mboka na binote. Bo défi mystique. Bo défi spiritualité, politique na science. Nde mystique. Voilà, mystique ya Congo yango. Voilà. Emblème. Voilà. Awa osali politique oboma militante comme président parti politique oboma militante o mela makila ya militant politique comme sokina ça c'est donc ngai non je parle de la spiritualité où il y a dominer politique na science donc je suis obligé à créer parti politique pour avoir des vrais citoyens congolais basa la parti politique sans makila ya bato. Papa Charles azana spiritualité ya vengeance ordre spirituel et vengeance. Voilà. Donc azana 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 utalanga pe na Vengeance TV YouTube à Papa Charles mbote na bana vengeance nyonso surtout na peuple congolais au basu conscience. Merci na bande ko ozuli baku ya kolanda invité na nga poko lelo Papa Charles lelo azali mosali na Nzambe azali pe moto azana vision ya Congo asika ya Congo tout puissant ndenge bolandi na mikolo ko ya to kobeta masolo na o etali vision na ye et puis boyoki na etali politique pe na message apesi na bakambi ya mboka atalisi est-ce que leader na bino comme ça 2021 des messages na ngwana na banzi na mituna bino to kokoba merci mingi na bandeko bakolanda biso na RLTV na to solo lango émission en population merci na to kundola na RTP na CCTV pe merci na ma mission TV wana to na internet grâce à Bibi Kapinga que je salue aussi à passant merci na obalinga pe kolanda Ndeko Flavien na YouTube ya Ndeko Flavien to kutani lobi na tongo na rediffusion pe poko elamu na mabota na bino to pesa ni mbote Papa Charles. Ma mission TV, le miroir du monde.